boîte bino kuna. Na boîte bino, na boîte bino c'est ça. Président bonjour. Bosunga biso, botika biso. Muda na sengo mingi za ngai. Mama shaka za mwasi na ngai. Oh. Ah mwasi na ngako. Bonga bon na ba wa na likambo ya kosenga to ebilikamba biflata tozo lemba te ko ebisaka ke tozo kufa parfois par manque ya iloko mo ya muke kaka muto akufi wani lelo soki na kwa ba kiti ya sika na ndako na ngai na ngalo bango vérité femme masa ko tabanga mbongo wana commission na ngane ba commission mais ba na mbongo bazwaka bakaziki ba lobaka notre pas ça ko debiso ngalo ba vérité voilà ça koza ba komo moko to kobosa na bango tza ko ba franco il faut vraiment bilembo chaque fois tiki mama ya empreinte na ye. Il y a une campagne qui m'a comédie au sein de la ngai. Mais lelo, tout le monde a comédie avec Sabino et c'est que Kunda m'a boqué ngalema. Vous comprenez? Oh, mbongo te. Mbongo te. Où tu vas venir? Non mais belé. Obi le moteur so na la Sabino que tu muzo ambiaker. To senga kana bourgmestre na biso ya Barumbu na papa Guillaume tosolaka na ye disons alobaki ke angoyebisa nano gouverneur na biso Jean-Tini Ngobila pour que bakoka kotia monument ya aza mwasi ya liboso bakotia ta monument na ye simaro batiaki bamisebele lwambo batia batiebele me bakotia ta na flambeau na kabinda na coin ya ista place wana nde tosolaka ne yakwa osenga mokonzi na biso Jean-Tini Ngobila pour bakotia ta monument ya mama Shako place wana alo dossier wana etelemaki il faut siko sekouer kolanda lisusu si possible en attendant bazana na bokondi so bakoyo kondima kosala eloko wana donc wana ezaki projet tosolaki mais etelemaka ndenge wana parce qu'il fallait suivi parce que nga na yebaki yango nalobi yango mpo nga na yebi yango mais bamosusu bayebi yango pete eleki yango inaperçu mais tokoki kolandela likambo wana pour que bakokotia ta monument na ye flambeau kabinda na coin ya ista ezala malamu mingi voilà ça situation nde problème nde situation nde eza makaba mama Jeanne Badioko bazali na Londres bako soutenir pe moi muke pour que famille et se retrouver dans un an balela bien voilà to fongoli parenthèse mususu ya Sele Masasi par rapport ya Matanga Mélodie tout le monde quand même ba comédien ndenge ba toyoka ba comédien ba lobaka ba comédien ba linganité mais tout le monde quand même ba comédien ba zangana ki lokola mutu moko ba sali contribution pour ba le londe ko bango et simbi tout le monde corps à Mélodie déjà lelo o tozo yamba de corps à Mélodie na Beach Ngobila par rapport à tout ça réaction ne cause ani motona ye ezaka motona ye soki oza na base na yo obongisa tango ozo vivre obongisa ki base na yo bien tango okufa base na yo ekolobela yo e bolamu na yo pe ekoki pe koganga pe bolamu na yo egangi pe ko bato ba sentir que bolamu egangi basali malamu basali bolamu moko donc Mélodie aza moto moko qui devait être kobunga kaka ndenga mbela bunga pe ozomona Mélodie normalement ndenga tika théâtre plus de 10 ans akenda libala na Pointe Noire aza muto akobunga ndenga wana mais bolamu na ye na groupe na ye baninga na azaka na bango basali effort qui en tout cas il est fort et bembe ya makele de basali la musi yango ebembe ko ya donc bolamu na ya salande e futi c'est l'autre koloba quand même initiative ceux qui ba comédie ba tikali na ngo kaka kozana na bolingo ba manifester na Mélodie ceux qui bazui problème les autres koloba pe que non il faut batika toujours la même morale o ba sali na ndeko même morale mais l'artiste il est fort à jouer bien et pas ça l'effort à bimisa mutu parce que au cours de la muso ayaki kaka neti toyoka ina groupe moko actrice aye na une semaine kaka ya kufi na ye siko ale wana pe boke ko zoa pe kaka même morale kaka na une semaine donc ayebani pété pas ya jouer to monité à installer à tournage à film moko te voilà donc il faut qu'on fasse un effort il y a que jouer bien que bimsa pe mutu comportement pèse à la paix bien afin que jour au kufa pe bato ba de la yo bato ba kanisa yo donc voilà c'est ça ce qui importe il faut l'artiste a misala il faut misala na comportement na misala soit misalité et au drama autre
Voilà. Il y a ces lélo oyo qui englobent nyonso na citation ba comédien lélo oyo izaka toujours lokola mon message se répétaka na kozanga ba comédien kufi comédien obela il faut relancer appel ko sungana makambe bele ba passe wana nyonso ba comédien lélo oyo surtout tant que bela ba membre ya ba comédien ezaka na ba citation ezalaka wana kozanga et puis kolela koluka ba moyen moko oyo ko sala ke non to reconnaître comédien ta na dernier de mère naïe. Nous n'a pas naïo ya c'est les nino ko ça comme les ici étant que doyen na musala théâtre. Et loko ezo bomabiso et ali d'abord l'État a dû s'impliquer dans ma campagne bisoté. Il faut l'État s'impliquer dans ma campagne. Tant que l'État a apporté ba aide na artiste, ba aide wana yango banda ko bomba banda mundambo ainsi de suite. Vous voyez? Ce qui les lots toujours les trophées, toujours les médailles. Pour yangonde go sala biso soki l'État paye son médaille na enveloppe na ona se appelle son trophée na enveloppe na se mais c'est démarrage no ya vie na yo makamuno yangwana mais que tant que l'État doit s'impliquer té yangonde zo sala biso parce que toza toujours kokufi to leli to kufi to leli parce que et puis bazo pesa une fois bazo aka muta kufi ba pesi mala mo ba bunga na bango mais tozo mona na Nigeria au cours tourner film bona balabala bati ok beauté hein au cours regarder na Côte d'Ivoire tu peux pas faut pas kanga yo wapi mikanda wapi autorisation aux autres tourner film wapi autorisation il faut autorisation la culture et art mikanda ezwami au foutu droit au foot artiste ndengini culture il faut o ya toucher boye c'est comme c'est ordre mais quand on a l'état azolandana bisoté l'état zosunga te yangwana qui bisenga senga na biso continue jusqu'à présent. Est-ce que maman chaque fois il est membre à Sokoda? Aki membre, je crois à qui membre à Sokoda. Je crois à qui membre. Est-ce que la famille bazo profiter na ba œuvre na ye? Il faut ce que famille de balanda. Il faut pas se présenter ba comme na Sokoda ba bon de on a biso ndenge nini. Il faut pas comme parce que droit ya auteur ezali, droit voisin peut ezali. Moto a joué qui de ba droit voisin. Mon caméraman il y a droit voisin. Mais droit d'auteur il y a moto comme qui pièce na ezali. Donc il faut bango ba koma pour na hôtel na ki droit d'auteur na ou na droit voisin na ye ba ko bénéficier ou pas tala ba ko ta mikanda ndenge et longobani. Il faut famille pas comme na Sokoda. Voilà. Un mot par rapport à Bato Balandio et c'est Masasi. Tous célébrer une année, il y a Liwa, il y a Maman Nabiso Chako et puis les deux arrivé à corps il y a Mélodie. Nabi Tungobila pour na Kena on a morgue. Ni nous rigole bana bato balinga rabino balinga théâtre par rapport ya ba makambo tozana ngo bande ko na biso bo linga biso na mosala ngo bo sepelaka na biso makasi na mosala ngo to salaka jeunesse na biso nyonso to lexika na mosala oyo donc sikoyo tango pe tozo kufa boye bino pe bozo lela que pour nini akufi donc so bozo lela wana pasi weza na bino eza pe na biso pe ba vivant to wana ndeko na biso pa akufi pe de même likambo ya kosenga to likambo biflata tozo lemba te ko ibisaka ke tozo kufa parfois par manque ya iloko mo ya muke kaka muto akufi wani okomela bakise bele oui mais sauf faut les athées qui soit il faut travailler na foufou na bande soliaki pour que et travailler na corps mais c'est zate donc maman Naomi Putu biska bozali do bokanisa na no biso kotoyo e mama Beni Antonio bokatana no Vie Lazare papa Gikanga bokanisa na no biso de façon que kotoyo tozui makambu bomona te ko totindaki lobby kuna bo baete bosunga kaka parce que nano to nous retrouver on continue ya kosenga po nano to nous retrouver mais ce qui to nous retrouver même tango mama Blaise Kanga tango ta poto ye omoni ndako na artiste azolala yo moko yoki na mawala la kawala ndako mabele ou bien ndako batole toboka omoni mawawana kasi eza mutokosa na côté alala na ndako ya kimbambala mais mutsala na ndako ya kimbambala parce que akoki nano te bosunga biso botika biso te na on peut ça numéro de téléphone plus 243 89 74 80 143 plus 243 89 74 80 143 au Benginga et Gozala Malam Mingue. Merci. Président, bonjour. Bonjour. Voilà. Lelo, une année et à Maman Chako, tout le monde point de presse et salami.
par rapport na yo avis na yo d'abord pour na point de presse pour na combo ya Mama Shako ezani mutana ne sengo mingi ezali ngai Mama Shako za mwasi na ngai oh mwasi na ngako bonga mo bonne pour kufana na ba wa na vraiment que merci d'abord na famille Mama Shako mais mon état matanga ezalaki muni bamboleka vraiment que na remercier mingi famille Mama Shako lelo soki na kwa ba kiti ya sika na ndako na ngai na ngala bango vérité famille Mama Shako tapaka mbongo wana commission na ngane ba commission mais ba na mbongo bazwaka bakaziki balobaka notre Papa Shako et debiso ngala ba vérité voilà pour tout bon bakate parce que il y a des gens ba bien ba sena makambo to kele pa ngobya to zo mbongo musu bazwa mbongo ba wangana zo prendre il y a bro so polémique mais en tout cas merci na famille Mama Shako et acte basade en tout cas le but de ça qui na parce qu'il y avait un problème entre le Gopol et forcément madame Mouté mais hier to na nécropole to monaki na routine de l'image voilà tinde to la ikuna en tout cas Mama Shako en tout cas vraiment aki moi c'est mon exemplaire en tout cas lelo oyo message ni européen ça lelo na bateau bébé Mama Shako parce que l'artiste ne meurt jamais, il demeure à travers ses œuvres œuvre ya Mama Shako lelo bateau ba retenir nini na une année na mémoire à Mama Shako to zo na ministère kiti des arts au azwaka ça la festival de Shako Flanel to zo na sukuna parce que ba Shako za ba komo moko to ko bosana bango te ko ba franco ti il faut vraiment bilembo Shako atiki vraiment empreinte na ye mais eloko moko Dieu merci que on a ce pédaté il y a des comédiens je dois dénoncer cette chose ils ont pas bien il y a campagne moka ma beba comédien au sein na kombo na ngai mais lelo tout na bango ba comédien ba la Sabino ici ba kunda maboke ngalema nulle part ils ont pas bati ko sala semblant ba sala kana ba télévision c'est ko ba social non ba ba social c'est sur la biso qui dit en fuka kufa likola il y a 10 300 francs congolais qui dit en fuka ça mabele ngadi aussi on a fait mbote moura la maison tout le monde a bangoté dudunga fura soit une à kufa mboka moi je crois que mutu na musana na ye aux ali vocation ça m'appelle sangai ezali commerce ndenge na mise famille Mama Shako ezali exemple en live dans la famille Lokomo Boy parce que ça ça moi chaka ko piaker non voilà ça so comme ça l'action Lokomo Boy vous so comprendre on mbongo te mbongo te où tu as vu mbongo belé on bien ko ta so na la kisi bino ka ta so mo piaker na lobité na la ça mo piaker zera na si ça va zera lo bana bien ça lo bien biso to zali mutu même le chef de l'État qui muta ça ma social artiste zalingai bomona ikamboleka kina ndeko na biso Yandi Mos o lelo et gardant un mauvais souvenir par comédien c'est le Cambodgien Yandi Mos ils ont prendre que lelo basi comédien lelo ba commis na grâce moko première dame appelle ça bango ba carte mais à partir émission à partir de ça d'agit so ba iba ngote ah bon mais oui mais passer bango zo bomba to maramu mais tango maman nani maman comme nani Denise non maman non akufaka du comédienne Mindondo voilà mais il faut pas bomba mais bango ba mwana ka batu malamu na ba devant les caméras mais de toute façon ça ko sambate on a sali déjà modèle ce que la société tchako ngabso yewana mais en tout cas les caméras ya bato bien ba journaliste à Brazzaville ba ya Pointe Noire oh tchako yoka mama wenge mama mélodie non ce que ça qui saisi mais parce que les lots mususu ba ko profiter so moni mutakufi ba muna ba konzi non ba invita ki yote na mankama mélodie non ce qui ba benga na kendaka te moni ba fama Mashako tout ça ensemble bana to banda ti les lots ils ont prendre aux ali contribution tout le monde aux asiko voilà ils ont prendre bien le faux biso donc ba lobaka wana bon c'est to ki ba niveau on a ça oui yo zali artiste à danger aux apona ko lobela ba artiste et bon il faut ka ba benga yo pour point bon oui buzo yo kana buzo be comme ils sont ils ont prendre au moni mira kembi ça je crois ça soit mira yo ils ont mira ils ont prendre bien ce que loko sala kango na église nzamba le gani kimia adoration mais il faut qu'on dise il y a des mots il faut le ah lelo lelo lo ba dikama ko vérité lelo ni n'était pas moi mais des mots ça ndangai ayebi on a ça na vie na mais dit aboma moto tout ça bien pas de problème kokodioko et ce yo mondi ba comédie ba na kokodioko na ni na scène pepe à part to na papa lombe on ba yaki
Non. Je crois que le moment est venu, Binobo aider Bango sur la comédie parce que campagne là la question, mais non, ils artistes en danger. Parmi les cofondateurs, Doudou Fora, sans souci, qui sont des comédiens aussi. Ils ont pris Batika, comme ça dit matin, comme Nesika Cop, Nesika Moko Zambon, non, non, non. S'il vous plaît. Oui. Tout le monde a la carte, il y a point de presse. Tout le monde présence na côté. Parce que normalement, na banwa ne fallait yondo fanda. Voilà. Réponse à facile. Tout le monde Zena na ko la tiso mbongo ke utoswa. Je crois qu'il y a confusion dans la presse. Confusion est au niveau de l'Europol. Il y a famille qui est à la pierre tombale. Mais l'homme est petit, il y a 15 ans, 15 ans, il y a tombe. Alors, on a outil na l'Europol pour le voir, Mikanda, pour permettre de passer à la pierre tombale. Mikanda l'a quitté. Il n'y a pas un problème. Vous comprenez? Donc, il y a une année. Il y a tu suis sûr que tu es bon les ados. Quand on a outil bon la outil. Oui, tu es bon. Bon, il y a un bon. Ça n'a pas bon bien. Yo kale to bandaki kuna baloba ki te mwambudu mbutu ezaki pona yo na minute o le ba sali conférence de presse ba tiono pembeni. Mais koyoka yo lobi ke yo zapi na kati ya délégation mais o uti ko zwambongo. Ba tienga pembeni na lobi no. Ba te ko lobango kuna na ndenge ba sali près ni ba sali ni na bango près de presse ba yo za wana te. Ko ba mona ki le matanga. Ngana tokabwanaki. Parce qu'il faut l'être wana so que mukano nezalité. Moi basa yango yango blogaki basa la pierre tombale. Longana to zwango déjà yango na yango. Mukano zo mukana déjà yango to sala. Faut bien aller famille machako tout ça en bon terme. Est-ce que après kocha composé pierre tombale na ito comment on appelle mausolée moko boye ya mama chako petit kala. En tout cas mama chako mérite ça vraiment to bunda parce que aux années première année parce que du coup là a chance mais ça quitte des arts. Bah, quand on va chaque année festival, vraiment c'est une bonne chose. Papa Chaka, comme on peut tout ça, les lots tout le monde a na nécropole et si vous Burkina qui gota la corps et si vous avec Sosa Mama Chako, mais tout le monde qui lit oyo litaki par rapport à obsèque à Mama Chako, n'engé ba traiter qui yo marambe belé les cas. Tout le monde a yango. Non, ba traiter. Voilà. Complexe. Voilà. On a complexe. Les lots mouton azate poto ebi marama omingi za soki mutakufi to mona lit bozo sala ko ele la ko benda la Mexico lelo mama chaque fois ça mais na une année to moni toujours sous les devants au télémi na makambango est-ce que bato ba yate ba associer likamo parce que ba bi ezo senga pe mbongo pour que bo organiser une année le ka bien ba moyen ni nezali est-ce que oza yo moko kaka yo moko obeta ba porte moi makamso eza la sewa famille ma chaque baza moyen. On comprend femme chaque balé qui n'est pas un moyen à bango. Je crois bango moko ba sali défense l'état té bango moko. Quand on a tout banga la le 15 juillet tout na nécropole romonango. To remercier famille ma chaque en tout cas merci na o ba sali pour ma chaque en tout cas. Voilà, merci beaucoup papa Chaka. Voilà, Ker, bonjour. Bonjour, Second. Tomoni ba nommé au président de la groupe Académie ou Mama Chakwatika, lelo oyo. Cause charge wana est-ce que yo moko accepter qu'on dit ma charge ya combo ya Mama Chako ninge zaraki parce que yo zo représenter groupe on zo représenter d'abord combo ya Mama Chako est-ce que c'est facile? Merci pour la parole. Nakoloba, c'est facile, mais c'est facile. Parce que maman préparanga. Na bandai ko diriger groupe wana maman zana na envie. Maman fan di penza otala bisala nano. To kende na to sukandeni. Amoli pe na sali pe no sabinanga. En tout cas, mutabota yo a regretté kazana moi si. Ngana mona kolo kwa mobali. Osala makamunyo sont normal. De maman on d'ailleurs le bango déjà et puis batiende ngali boso mais bande ko ngani so ba sima na ngai. Donc o bango ba lo bango ka ngana o bando sala. Oui c'est ça. Ni no go senga na ba fanatique à Mama Chako ba nyo so ba yebe Mama Chako ba yebe Mama Chako atiki groupe charge à groupe o yo za les devant na. Non yebisa bango ka ba soutenir biso na ba conseil na ba idée so pe financièrement il faut ba financer biso ezama la mingi pour groupe kende biso pour groupe senga mbongo mama zali souté donc biso to bando sala na ba propre effort na biso moko donc bosunga vraiment biso dans le baka yangwana. Est-ce qu'on lance appel pété na bandeko musu bozaka ensemble ba kenda pour que ba ya bo tambusa
projet wana to groupe Mamatika. Oui, en tout cas na obenga bande ko na biso nyonso ya Académie des Stars o bazaki ba fanda batika parce que biso to fanda ki po tanga moko na fanda ki na banda travailler les soute parce que ndenge ba bande ko memela biso eza ndenge maman ndo tamusa biso te de tozaki décision to fanda na biso to kende li soute to yaki pe ko bisa famille que non biso to ya li soute na Académie parce que ndenge ezotambola yango te mama tika biso donc ndé famille ça ki biso appelle 2 jours passés to ye babengi biso pe lelo donc to kamwe makambo bango ba modifier na ndenge na bango ba sali mais bande ko boya to sangana to sa musa mama tikela biso donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Ker. Voilà, tous en bas maman Chako, il y a groupe na Tika, to quand même bango peut va s'exprimer. Bonjour. Bonjour. Comment on est? Comment on a Wivin Mbelo? Voilà, Wivin Mbelo, lelo oyo. Groupe va PC bino groupe famille et honoré bino lelo botambusa groupe. Lelo oyo na inana maman Chako par rapport à la responsabilité peut besoin ni ni rôle bana parna. To PC dans nos familles, merci. Pour tout le monde toza ba bantu au monde on t'a kufa ki atiki compagnie na famille c'est à comparer biso to rozwa o mais bango batali non wana te ya liboso ba pesi non respect pe bolingo mingi na ozala ki maman yaya leki na bango balingi kombo wana ebunga te na musala oyo maman wana sala ki dès son vivante voilà bazongi si lisusu bale na makolo na biso o to yebisi bino papa Patrick mama Ani bino nyonso to famille Chako bozala décider ndenge kaka na bolingo o to zalaki na ngoto mama zalaki na makasi oyo na confiance o bozalaki na ngoto mama zalaki boko baka na confiance wana to ko décevoir bino te preuve en est que groupe sans souci les ezali kombo ni bunga te et bongo siko pona nini biso pe to kolinga kombo mama na biso e bunga to ko décevoir bino te longo na nzambe to yebi ke to zakaka wana. Merci beaucoup. Merci. Et voilà donc lelo ezaki une année ya mama Chako depuis akenda tika biso et puis arrivé à corps il y a Mélodie toujours qui est déjà tout à l'heure awa na place ya beach beach ngobila pour que to ya mbakor ya Mélodie ozo uta na mboka ya Pointe Noire pour que écoute à la morgue et puis le reste il va programme sur voilà restez toujours branchés connectés à différentes chaînes Abisso. Merci à José qui est derrière la caméra. Merci, tout le monde, à la prochaine numéro. Bye.